Peuple congolais, tolamuka. Message o na repesa message o pa ya papa Ambongo. Papa Ambongo o ya cardinal. Biso to ko na kintu mona ba cardinal Malula. Ba cardinal ba Echu to mona bango ba bundela mboka Congo. Tant Mobutu ana kosala ki dictature na ye. To mona ba papa na ba na ko telemela Mobutu. Oyo nyonso azalaki contre Zaïre à l'époque. Zaïre avancé te. Tout le monde a papa, on a cardinal. Bazali ko telemela makambo yango. Mais oyo yo papa Mbongo. Yo motema pasi na oni kaka o telemelaka Félix parce que Félix acha bana ba okende classe ofele gratuité d'enseignement. Yo mona yango mabe o sepela nango te. Parce que yo bana ko lia mwana moko na muto mwana moko no lia soki $50, soki $100 na mwana moko. Donc ta batie gratuité, yo c'est pas une gratuité et comme ils sont mutema mabe o ina président Félix pourquoi papa Mbongo pour nani mutema mabe boy. Donc yo batu bazo kufa na est yo zo lela ozolo banini ke batu bazo kufa na est parce que comme batu bazo kufa belé Félix mutema makasi ozoko ACD nini donc yo zo ndima na yo ba Rwandais ba ya na Congo que moi na mboka za na pouvoir papa ouais ça qui mutema mabe et ça qui mutema mabe yo lingi ya solo na ba étranger oh bazo ya papa boto na biso mboka a solo na bango papa est-ce que makambo zo ça les a malamu est-ce que mosala nzamba ko ça ba biloko sala na papa ouais ça qui mutema mabe donc yo ningi mwana mboka alongwa étranger aya kokota na pouvoir Kabila azalaka na pouvoir wana donc tant bino Kabila azalaka na pouvoir bon on a même le relier ba mbongo na pas Kabila